mapata ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi ya bavion na ya kitoko a proposer pe kokuba ko proposer bino ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout dans la République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe mo kwake ozo voyager na koko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu. Mercredi, là, nous avons la journée peuple pour la peuple. Tout le monde la présidence pour la côté Sabino Nengo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à Fongola qui mardi 18 novembre na chapiteau et à Palais du Peuple table ronde sur l'entrepreneuriat de jeunes. Héritier de reportage. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Fongola qui mardi 18 novembre 2025 na chapiteau et à Palais du Peuple table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Yango ezala qui consacré na réflexion pe na formulation ya ba solution concrète en faveur de la jeunesse congolaise. Dans le discours d'ouverture, le chef de l'État a rappelé que le contexte Oyo, Misala Ezali organisé, table ronde Oyo, Ezali Mingi, continuité, il y a vision, il y a République démocratique du Congo, il y a opportunité, il y a pays, na Misala, première richesse, et pas Iwapi, Bilenge, Bazali moteur, il y a développement, et pas Iwapi, Moko na Moko, à vivre, Nandenge, Amalamu, Namutokinaye, chef de l'État, a talifique, table ronde Oyo, et un objectif moko clair yango et commettre ordre na cohérence pe na ambition ya action na biso pour na emploi entrepreneuriat ba jeune pour na kotonga stratégie nationale unifiée lisible ou ekozala doté na ba mesure moko ya malonga pour na ba ressources identifiées pe mécanisme ya suivi alobaki na ba jeune oyo bazali ba principaux bénéficiaires ya misala oyo chef de l'État a déclaré bozali fardo oyo esengeli to gérer te kasi bozali chance pe solution pour na mboka bino bozali kaka te ba bénéficiaire ya politique publique bino bozali pe lisusu ba acteur moko légitime chef de l'État alobi na yebi ba doute na bino pe ba frustration parfois boza pe na kanda na yebi ke courage na bino pe intelligence na bino ba capacité na bino ya organiser ya ko innover pe ya ko entreprendre même na tango makambo ezali malamu te boye ensenga ki na bilenge nyonso na participation na bango active pe arasiraki bango na ba conclusion pe ba recommandation oyo kobimana misala oyo ekokota na action ya gouvernement. Totika la kaka la masoleta les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba qui mardi 18 novembre na cité à Union africaine envoyé spécial y a ba Nations Unies pour la région y a ba Grand Lac ensemble balobela qui ba différents processus en cours pour na kimia na RDC Yanga Zia a tel que sengeli ba acteurs africains nyonso ba travailler pour na kosili sa crise na est ya RDCP na région y a ba Grand Lac liboso y a ba éli nationaux premier ministre Judith Suminwa a tel ici et sengonaye na qualité y a débat pertinence, il y a des recommandations aux qui formulées par les députés pour la loi de finances exercice 2026. Nathalie Kaila, reportage. Ezalaki présenté na équilibre ya ba recette pe ya ba dépenses pour na budget 2026 boye 59 milliards de francs congolais ezali ko marqué hausse moko ya 16% par rapport ya budget rectificatif ya 2025 arrêté na 50 milliards ya ba francs congolais. Progression oyo selon chef ya gouvernement est ici ambition pour renforcer capacité ya l'état pour na financer ba service public oyo ezali essentiel pe ko soutenir croissance pe ko koba na modernisation ya mboka liboso ya ba élus nationaux premier ministre Judith Suminwa Tuluka a talisi esengonaye na qualité ya débat pe ya ba recommandation oyo ezalaki formulé et pa ya ba député ensemble débat oyo ekolisi ba idée pe pesi ba idée ya sika po na mboka na biso Judith Suminwa
a apprécié profondeur, il y a diagnostic, il y a pertinence, il y a recommandation à souligner que l'intervention parlementaire éco-contribuée pour le budget oyo et à la réaliste, la préoccupation nyonso, attention à y et à la qui vraiment soutenir autorité budgétaire, azali ko garantir fonctionnement ya malonga, ya action publique, il y a bien-être ya population pour la chef ya gouvernement, projet ya loi de finances et l'équipe à dimension ya comptable, pe ezali ko traduire vision collective ya mboka, ezali ko luka transformation, alobi ambition ya ko bongo la pe ba défi et longo na ba opportunité na ko luka ko diversifier économie pe ko renforcer ben infrastructure nyonso na ko améliorer ka quotidien ya population na ngambo mosusu chef ya gouvernement atalisi disponibilité na ye ya ko collaborer et longo na ba député na misala na commission pour na ko enrichir davantage texte oyo après déclaration ya recevabilité projet à loi des finances 2026 yango etindami na commission économique financière ECOFIN ya assemblée nationale ye akosala examen détaillé pe à prévision et longo na ba priorité sectorielle pe ya ba équilibre macroéconomique avant présentation ya rapport ou na plénière pour na adoption finale boye ezali pas moko important pour na mboka apusa na penepene ya adoption ya budget oyo ezali considéré lokola levier essentiel pour na croissance inclusive pour la année 2026. Misala ya 84e session ya comité exécutif ya Union parlementaire africaine fongwamaki mardi 18 novembre na Kinshasa, cérémonie et salamaki na Golden Tulip King Oasis Hotel na présence ya ba président ya deux chambres et ya parlement reportage. Misala ya 84e session ya comité exécutif Union parlementaire africaine et fongwamaki mardi 18 novembre 2025 na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Cérémonie oyo et salamaki na Golden Tulip King Oasis Hotel na présence ya président ya comité exécutif ya Union parlementaire africaine. Ba président ba parlement ya Afrique, ba député, ba sénateur, membre ya UPA, pe secrétaire généraux ya Assemblée nationale pe ya Sénat ya RDC. Na mot de bienvenue président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo Aimé Boji Sangara akumisaki ba parlementaire pe ba membre ya UPA pour na choix oyo ba portaki na RDC ayamba 84e session pour na oyo etali occasion oyo na kombo ya parlement ya RDC atalisaki ba remerciement na yemingi na ba parlementaire ba membre ya UPA na honneur oyo epesameli na République démocratique du Congo, pe azanga kite ko féliciter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo a chargé qui ko transmettre ba salutation fraternelle ndenge Aimé Boji atalisaki pour na président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo, atalisi idéal na unité africaine oyo atikali engagé pour na ko travailler na tango nyonso pour na ko tombola parlement na nzela ya kimia stabilité intégration régionale pe développement durable na nzela ya session oyo ezali occasion pour na kotombo la réflexion ko renforcer ba mécanisme ya coopération pe ya ko consolider solidarité parlementaire pour na ko kolisa ba réponse adaptée na ba attente nyonso légitime ya peuple boya félicita ki pe République démocratique du Congo a pesaki hommage na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant bay ba na ko entamer ba assise oyo Ali Kolotu Chaini représentant ya République ya Tchad yepe akumisaki ba travaux o ya Kinshasa alobi ezali moment moko ya malonga yepe na ngambo na ye a examiner ki ba problématique oyo ezala katango nyonso na ba activité ya UPA 84e session ya comité exécutif ya UPA ezali kosalema kobanda le 18-19 novembre 2025 ezali kolobela mingi examen ya ba demande ya ba statut observateur examen pe adoption ya programme annuel ya misala pour na 2026 examen pe adoption ya projet ya budget pour na 2026 adoption ya amendement pour la texte ya UPA examen pe adoption ya projet d'ordre du jour ya conférence et kolandisama na adoption ya projet ya ordre du jour ya 85e session ya comité exécutif pour na 47e conférence ya président ya UPA yango ekosalema vendredi 21 novembre 2025 dans centre culturel et artistique ya Kinshasa boyebo simba que rendez-vous parlementaire africain oyo ezali kosalema na Kinshasa
Kinshasa na bokambemi ya Assemblée nationale pe ya Sénat ya République démocratique du Congo. Yango ezali kosangisa ba député pe ba sénateur ya 42 pays mobimba membre ya UPA. Yango bazali koza ba décision oyo bazali kotalela ezwaki na N'Djamena capitale ya République ya Tchad en octobre 2024 pe confirmé na Rabat na Maroc na mai 2025. Misala oyo eza na importance diplomatique moko ya makasi. Président ya Assemblée nationale ya RDC Emeboji atalisaki posa ya komona misala oyo ezala couronné na ba résultat moko ya malonga na nzela organisation ya misala oyo na Kinshasa. République démocratique du Congo azali ko jouer rôle moko diplomatique na ndenge ya makasi. Bosimba ke Union parlementaire africaine ezali organisation oyo ezali kosangisa ba parlement nationaux africains pona kotombola dialogue pe coopération interparlementaire. Première ministre Judith Suminwa Ayambaki mardi 18 novembre, délégation et Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié Oyo. Kamambaki na directeur bureau régional Nabango ensemble balobela ki ba priorité humanitaire pe ba défi ya situation ya ba réfugié pe ba déplacé na RDC. Nathalie Kaila RTM Pindemi. Premier ministre Judith Suminwa Ayambaki mardi délégation ya Haut Commissariat des Nations Unies pour na ba réfugié ba Kambama Kibongo na directeur bureau national Nabango Abdouraouf Nyon Kondé na cœur ya ba échange na bango ba priorité humanitaire ba défi oyo ezali pour na situation ba réfugié pe ba déplacé ya RDC na Souka Masolo directeur bureau régional atalisaki importance ya dialogue direct et longona chef ya gouvernement alobi ba kutana kina premier ministre ba Betty Masolo et longona ye point sur point ba constater que ba défi ezali ebele pour na trouver ensemble ba solution pe ko progresser et longo pour na ye au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, bazali koko ba kosala ba effort pour na favoriser retour ya population oyo bazali ba déplacer na est ya RDC. Ba commission tripartite ezali kosangisa ba pays d'origine pe ba pays d'asile pe lisusu elongo na ba outil nyonso oyo ezali essentiel pour na HCR. Chef ya bureau régional a présenté état actualisé ya ba présence ba réfugiés na région RDC azali koyamba 510 000 réfugiés mobimba mingi ba outil Rwanda, pe lisusu bamboka mususu ya Afrique centrale, na ba pays voisins environ 1,2 million de réfugiés congolais, bango bazali recensé environ 83 000 na Rwanda, 600 000 na Uganda. Judith Suminwa a profité ki na bokutani oyo pona kosenga na Haut Commissariat pour les réfugiés a renforcé impact na terrain pona ko accélérer ba action nyonso en faveur ya retour ya réintégration ya population. Pe lisusu batalisa ki preuve ya pédagogie na koluka ko sensibiliser na contexte national pe nécessité ya kosala ba effort ya makasi pona impact mingi na ngambu ya population. Directeur régional a rappelé que organisation na ye bazali ko agir pona ko faciliter retour ya ba population pe ko soutenir réintégration na ba tissu social pe économique, bazali ko veiller na respect ya ba texte pe ya loi, ba action oyo ezali ya soutien pona ba effort ya l'état mingi pe ko rappeler rôle ya Haut Commissariat des Nations Unies pour na ba réfugiés ezali ya ko protéger bato nyonso oyo bazali ko kima bitumba pe bazali ko kima ba foyer de tension elongo na ba conflit ya ndenge na ndenge. Vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba asolola ki lundi 17 novembre na hôtel Golden Tulip na ba sénateur membre ya commission ECOFIN ya Sénat balobela ki ensemble structure ya ba produits pétroliers. Fabrice Lundombi. Vice-premier ministre et ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a betaki masolo lundi 17 novembre 2025 na hôtel Golden Tulip et longona ba honorable sénateur oyo basejaka na commission économique et financière ya Sénat. Ezalaki mingi penza po na makambo etali examen ya ba préoccupation na bango ba sénateur balobelaki mingi ba enjeu pe ya structure ya ba prix ya ba produits pétroliers oyo mingi penza gestion ya ba différentes lignes mingi penza ba stock oyo ya sécurité pe ya ba intervention économique na séance de travail oyo vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba ye a présentaki epa ya ba sénateur ba apport ya ba ressources pétrolières pe lisusu na trésor public mingi na couverture ya gap budgétaire na hauteur ya 328 milliards de francs congolais pour na ba recette oyo parafiscal mingi penza na ba fonds national ya entretien routier foner na mokuse. Daniel Mukoko Samba a fourni saki éclaircissement moko détaillé
et pas il y a l'union sur la structure, il y a prix, il y a produits pétroliers en particulier, il y a stock, il y a sécurité, premier mécanisme oyo et tiamaki en place en 2009 pour absorber perte union sur peu manque à gagner, il y a produits pétroliers, stock, il y a sécurité, il y a mibalé et zala qui créé na arrêté interministériel, yango et zali ko impliqué ministère ya finance, il y a hydrocarbures pe lisusu ya économie nationale oyo ezalaki mingi désormais gage ya remboursement ya paiement pe de gestion ya suivi directement pe na ba banque collectrice. De cette séance de travail d'audition du vice-premier ministre de l'économie à l'audition à l'ECOFIN du Sénat, c'était principalement sur les comptes de manque à gagner, les ressources sur le manque à gagner dans le prix des produits pétroliers et que là, le vice-premier ministre a donné des explications claires de comment on arrive à déterminer ces manques à gagner qui proviennent de certifications, les certifications qui proviennent de volumes, et que c'est un travail qui s'est fait à son ministère. Pour l'honorable sénateur, vice-premier ministre et ministre de l'économie, a livré exposé Oyo et Zalaki vraiment clair, bien structuré et facilité compréhension. Il y a problématique Oyo et Yebamaki Nandenge Amabe. Ba membre de la commission ECOFIN ya Sénat, pour na bango, ba tuna ki ba question ya ndenge nandenge, pe ba kumisa ki be éclaircissement Oyo et Pesamaki, et pas il y a vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokose lelo 33 ans mobimba na service ya population pe aza toujours ko sepelisa bango bolanda. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya sepela CAA. Ndenge kaka mesala ko sepelisa bino chaque année, CAA mo sepelisi ya ba avion na ya kitoko a proposer pe kokuba ko proposer bino ba service ya kitoko pour na rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe mo kwake ozo voyager na Koko assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, paix, confort, l'icône nango bakisa ponctualité, oyo esala kabokese naye. Les loyo 33 ans mokoka na service ya ba congolais nyoso, pe ya bana mboka mokili mobima ndimaye. 33 ans d'expérience et zantzak avait dit ah CAA mojalisi, mfumu ya mapata. Kwanga ya ntolu la botike lango ba Congo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA seye yende mfumu. Secrétaire exécutif ya Iko Kinshasa Brege Engali Obama azalaki mardi na seli ya Salongo 4 na commune ya Lemba na cadre ya mardi Malongi Bolanda. Reportage ya Fabrice Londo mepe héritier Mapinebi. Brege Engali Firi Obama, le lion de la ville, gouverneur ya Iko pour la ville ya Kinshasa, na simako uta na commune ya Maluku et paiwapi ba base na ye bazalaki vraiment sensibilisé pour na adhésion na bango na parti politique babengi Union congolaise ya autorité morale Daniel Mukoko Samba akitaki mbala moko na commune ya Lemba toujours na cadre ya mardi Malongi awa ayaki na cellule Salongo 4 cellule Brege Engali et paiwapi ayambamaki na foule na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bino moko bozali komona mwana ya ba mama Brege Engali Firi Obama liboso ya ba militant na ye ya Iko kuna na cellule ya Salongo 4 abetelaki bango masolo ya makambo ya mboka ndenge nini ezali kotambola atalisi bango misala kitoko oyo gouvernement azali kosala na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na nzela ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka nde vice premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba azali kosala mosala kitoko économie ya mboka lelo ekomi stabilisé nanu etikala kosala mate kobanda novembre 2024 kino lelo toza na novembre 2025 carburant ekiti 3 fois mobima na ba pompe biloko ya kolia ezali ya kokita to ya dollar ezali ya kokita pe population azali kosepela makasi na misala oyo VPM ya économie Daniel Mukoko Samba azali kosala toujours na coaching ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bosimba ke Brege Engali atalifike esengeli batu basadere massivement na Union congolaise ikona mokuse pambate ezali parti politique oyo ezali ko prôner ba valeur ezali parti politique moko ezali ko bunda pona avenir ya République démocratique du Congo ezala avenir moko
moko meilleur. Et soka ki wana te na même occasion, Bredge Engali Mfiri Obama, le lion de la ville, a pesa ki don ya 150 chaises en plastique pour na cellule oyo, ba luwa kalusis ba kitite, ba vanda kana ba kiti na ba ngomoko pe na ba condition ya kitoko. Merci la chef de l'État parce que tout le monde na mission. Tout le monde a vu le kitite. Mais tout le monde le professeur Daniel Mukoko Samba, Yenda Zali, ministre de l'économie, et Kitalisoussou. Tokoye bisaye tomoni nini karbire kitimba la misa tumesa la nini ekitalisusu tokoye bisape le professeur Daniel Mukoko Samba dollar esala nini ekita ekolo ya masango ezonga na 500 francs bongete na Kinshasa toseki bandeko bafamille barelation na bino Kinshasa mobimba baya ko adere na parti ya mwana mboka Daniel Mukoko. Nalingaki na lancer message pour la cellule na biso pour na koloba boye ke na cellule to banda ko louer bakiti mais sikoyo na uti ko sala cellule donc il y a 150 chaises yango bomoni bo se pelite. À promettre le sous mikolo ezali koya akobakisa lisusu po ete ekoma ebele babase ya cellule salongo 4 batondisamaki na esengo makasi message ya Bredge Engali Mfiri Obama ezalaki capté 565 bato nyonso balobi na ville ya Kinshasa soki ikote nini lisusu. Proclamation ya résultat ya première période de Salamaki Kitoko week-end elekina complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu o ezwami na commune ya Kinseso la Dilando Ertim Pindemi. Proclamation ya résultat ya première période na complexe scolaire Mama Pemba 2 école ya fondation Nerombungu et Salamaki Kitoko vendredi 7 novembre ezalaki bongo na présence ya ba parents ya ba élèves ba utaki bisika na bisika bayaki pona ko assister na cérémonie oyo nyonso ebandaki na culte scolaire ndenge kaka ezalaka lokola momesano na chaque vendredi na complexe scolaire Mama Pemba prière et salemaki élève moko asalaki prière na anglais. Give our sins as we forgive our debtors. Don't lead us into temptation, but deliver us. Bongo na sima cordon redi basafu azwaki maloba pona kotalisa circonstance oyo esangisi bango enfin que ba parents bayeba ba résultat ya bana na bango ndenge ba travaillaki na première période na complexe scolaire Mama Pemba esengo ezalaki makasi pamba te école oyo complexe scolaire Mama Pemba de et bandi ba enseignement kaka année oyo kasi incroyable enseignement ezali ya qualité moko ya koleka neti kaka ebanda kala ba parents nyonso batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te na sima proclamation ba résultat ebandaki kobanda na première année kino na 6e année primaire nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ba point ezalaki ya malonga nyonso ezali kotalisa ke encadrement ezali ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba de pamba te ye moko initiateur na yango honorable Nerombungu Fwabanga moyo azali kobeta sete pona encadrement ya bilenge pe enseignement ya qualité na ba école na ye na sima ya proclamation quelques parents présents bazangaki te kotalisa esengo na bango na micro ya Info Lingala. En tout cas dans ce pays parce que dans une information que kolo eza bien nde na yaki kotia mwana lokolo azalaki kobanda kotanga na ye na première donc dans ce pays makasi parce que formation eza bien pe azui le premier de la classe na première primaire donc en tout cas félicitations beaucoup vraiment na bonne école terre école Mama Pemba en tout cas félicitations beaucoup. Na sepeli moi na le deuxième en 6e primaire le deuxième en temps en français kitoko en tout cas ton na yena que c'est un mot impossible hein. Ye moko pe cordon redi basafu azangaki te kuluba école oyo ya mibale esika tozali awa tobenge na kombo ya complexe scolaire Mama Pemba D lelo na calendrier ya enseignement na biso était prévu ya ko proclamer ba résultat pour la première période la direction primaire pe mokolo ya lobi ko proclamer direction secondaire pour la biso lelo ezalaki ko respecter calendrier wana ndenge l'état asengeli mona na bilili et puis
biso awa travaux pratiques eza vraiment régulier amate pour preuve momoni visionnaire asombeli tosali état de besoin asombeli biso barambe de papier duplicateur oyo nyonso tomoni le chef de l'état le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, garant de bon fonctionnement des institutions dans notre pays. Et maman Premier ministre, ainsi que notre ministre chargé de l'enseignement primaire, secondaire et technique, maman Raissa Mayo. Pe Tokosuki Sakopesa, merci et belé na l'homme du peuple, le visionnaire de Rombou. Bandeko bafandi na quartier Sola na commune ya Kinshasa pene ya rivière Njili baza kolela déjà pona ba inondation kaka na mwa ba mvula oyo ebeti na ville ya Kinshasa. Bolanda reportage ya Rit Kindupe Héritier Mapindemi. Kana sima ya mwa bamvula muke enoki na ville province ya Kinshasa déjà ba quartier ebele na population akomi kolela ndakisa na quartier Tola na commune ya Kisenso awa déjà ba débordement ezali kosalema ndenge kaka bozali komona nyonso wana port rivière ya Njili ezalaka vraiment na digue ya malonga te yango ezali kosala que soki mvula muke ebeti directement population azali victime ya inondation na Kisenso na quartier Soyo Fasaza papa na biso tolinye mingi po tomona musala esalama ayabe quand même na Soyo ata musala donc mbula kaka moko boso ekomi 4 mbula mais tokufi nde okufa mbula kaka moko mbula kaka moko papa Fati yo yaka sunga biso toza bana na yo yao bongisa so tete ba diki wana so ba diki yaka papa Souhait ya population afandi na quartier Tola na commune ya Kisenso surtout pene ya rivière ya Njili ba renforcer ba digue na bango pour permettre bango bazala na mwa kimia surtout na ba période oyo ya bamvula ezali kaka kosanose. Toza na communiqué nécrologique bolanda lecture na yango elengo na Rit Kindu. Famille Mouala Nadine Asona secrétaire ya rédaction ya Info Lingala baza na mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe bayebani liwa ya papa na bango Philippe Mouala oyo akufaki mokolo ya mardi 18 novembre 2025 na bokono ya tango mokuse nzoto ya Moei ezwami na morgue hôpital Bobila Dawa na commune ya Ngaba. En attendant, programme ya Bobsek et Salima Matanga et Zali organisé na avenue na Wazayadio numéro 3 na Binza en zone à Resoukamir na commune Yangalema. Info Lingala Mobimba et Kabuli Mawa na Libota ya journaliste naye Nadine Asona. Merci na confiance pe fidélité bozala kolongo na Info Lingala journal peuple pour na peuple ceux qui sepela ki na édition mokola lobo merci na Fabrice Lundombi azalaki na sima caméra pe ya montage concours rédactionnel ya Rit Kindu pe Nathalie Kaila supervisé par ya Héritier Mapindemi ngana bino tokota na mokolo ezali koya au revoir. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya sepela CAA. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi ya bavion na ya kitoko a proposer pe kokuba ko proposer bino ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe mo kwake ozo voyager na Koko na assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, pe confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka mokili mobima ndima ye. 33 ans d'expérience ezan tsaka vedi. Ah, CAA mojalisi, mfumu ya mapata, kwanga ya ntolu la botike lango bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA, seye yende mfumu.